sengo nange kondi malheur nanga est gros sur ya kolongolanga na chemin de la croix pona sauver baminganga basango basangani na bapasteur solution na bango pona bika fosele mangaya yo nde motema nanga ye sele papa na blanquette papa na Cetricia papa na Delesti papa na Victoriane mobali ya ma Patricia nanga bilengi parda ozala sewanga soko pesi mokongo oluki nde liwa nespa yo te moto olobaki nga na yo suka liwa bafami baboyanga mpo na yo bamasta bakimanga mpo na yo sele soki jamai boyaka monoko akizengi my baby I love you. Sele nanga bilengi parda ozala sewanga tababo moi nanga ndantaba tabazoita moninga natalaka kakara aliaka sematita mobesue mama olingo etikinga na problema nzala ya kolongolanga na chemin de la croix pona sauver sele mangaya baminganga basango basangani na bapasteur solution na bango pona bika fosele mangaya yo nde motema nanga ye sele papa na blanquette papa na Cetricia papa na Victoriane Papa Blanquette, yo bominga ye, yo moko promette kinga le ciel, kokoyoko sanga ye, c'est le bominga, mangaya, c'est le salino, mbala ma Patricia, c'est le tikanalinga yo. Mangaya na kabeli yo motemo yoro moyezonga pamba te sele mangaya. Bravo à l'artiste, bravo. Vraiment. La Gatalo Turquie, et c'est nous pour présenter l'artiste. Formule échangée quoi. Donc Mikolo Bomo artiste. Donc il surtout sous-souté artiste nem Taozala. Mbote ndeko. Ouais, mbote vienanga grand frère propre Sili Mangaya et puis mbote na batu nyonso bazolanda respect na bana France, bana Belgique, bana Allemagne, bana monde entier, bana Congo, bana Chine donc artiste na bino mais ça na au monde Landry Schengen, votre humble chanteur. Ouais, mais ça non c'est plus Sabino ningezala kaka. Landry Schengen ngana yebio. D'abord merci beaucoup vraiment na improvisation au sali ngamoko na yebagite quoi na bito bana nzembo moko po na esala ke monsieur banda bien mo bandi na nzembo po ti kombo na ngana famille na ngana kati esali nga bien bien mo makasi mais la seconde merci beaucoup to so la masolo on to bazo to sala ndenge nini Landry Schengen wana Turquie to rotamba to sala émission sou ya balade. Il y a balade, tout le monde est là, il y a des gens parcours na yo. Pas comprendre le parcours na yo. Il y a vie na yo ils ont vraiment batunyo so ba yebinga ngana bandi pa ya ebandeli na nga musique na bandi ki musique na ba master na quartier na baninga autokoli na bango na quartier. Orchestre na chose s'il vous plaît musique. To beti musique ti et au comme na moment moko boye
esengaki fo kokola komeka kotala soki okomi mpe na mwa niveau komeka esika ya likolo esika ya likolo nde naye kokende pa ya orchestre liboso ya monene nabetaki alaki pa papa na ngai Koffi Olomide Rambo agwada le quadra beta na quartier latin na quartier latin malgré nabeta diske te mais bacollègue na ngai toya nzela moko na bamasa na ngai baomba bamasa na ngai baprince donc bamasa ebele bamona migelo nakuta bango bave na ngai basuzuki bave na ngai bababi ya pe ya son âme nakuta bango donc c'est un peu ça après wana naye kokende epai ya vie na ngai Didier Lacoste mille esprit archi chanteur place wana pe nabeti 2 albums na vie na ngai na solo vocal moko nayebi te so nakobeta bana poto bana mona ti bayeba solo vocal nabeta pa vie na ngai Didier Lacoste mais pour être pas confirmé faut ça là esalaka nga bien ntango olobaka wi sheri kotatana pokwa lelo yo pokatanga pongi ato matio kiti nakopasuka na nga te nakosenga na arbitrage sife match po match ekoma nango na prolongation match ke 0-0 nilo lingo osala na nga ninye nakokimisa bango kolokota papier elenge ya Congo Glody Diasika la mignonne la mignonne Tracy Mbelenga bro Tracy Mbelenga bro kata Ndeko mama tala lelo koma na problème ebele okokaka lisusu kosepelisa mpe papa te koyoka soni te belela merve basolution mpo azali na baréponse nyonso ya mituna na yo merve basolution azali na Suisse mpona kopesa bino solution na baproblème nyonso yo totisami na baproblème na foye na yo ozali na hémorroïde éjaculation précoce merve basolution tosepela ndamu ozola deja bilamba esi tosisi alili ozokende nango koboma ngai eloko nini yango esanga mitata yo moko te ozinga lipa ya pistolet eloko nini esanga notice bacontre indication eza te soki yo omelaka biloko ya mabe yalowi nazozelo na kati landa ngai olukaki yango osisa ntango ata posologie te libo ya podium alekisi nono bakangama kataka na sokolaka bilamba ye akangama kaka na eyo moko vraiment solution de Jésus amati solution yango oyo Maxi Bio Café nde nini lisusu Maxi Bio Café ezosala makambo ebele na nzoto ya moto fungolanga mémoire traité faiblesse sexuelle hémorroïde solution la soir tomate Napoléon bongo kikoka te tono talo kutu na Maxi Bio Café nazombaka mwana Maxi Bio Café ebongisi libala na ngai rien à dire podium Napoléon pakalo yazongi mwana Maxi Bio Café à base de plantes essentialisant maladie belle nzoto tension hémorroïde moi soki bokolo batata bamama bandiku nalandi ye simasima natimbiri basekre na ye sekre ezali kaka timbela balobi awa toza ozomona oyo ezali mpana kokuma lokola mwasi simekoli mwi kibokolo yango oyo podi oyo baza kokela yango awa toza kibokolo mwasi simekoli oyo eza ya mwana mboka komona yango simekoli alpha
ekoleka collant ekoleka de ceux qui au tiango ont utilisé au moni à je suis formé stop on a la poitrine place qui n'engage ni te balobi vetu makamu au centre que au plus amuzo to makasi ndeni ni na tout ça solution mamutu on va voir ça comme le quoi maki allô awatoza je veux la pommade bocho je veux le Supovita plus je veux le sirop bobaraba et voilà oyo pommade ya kopakola dans quelque temps okomona nzoto na yo mobali ezongi mpenza ndenge nzambe akanaka ezala toto bapeni peni voilà yo lingi français trop pour ozala na forme awa toza mutesalakaki lokola lia ezala boye awa toza nde mutesalaka mabili nanga. Voici le produit magique, le miracle en lui-même. Awatoza Sinikoli.